Welcome back to Welcome TV. Nasi bolandi nzembo bomoni bana kini basepeli nasi pe bino na banda ko bosepe na nzembo bango donc batu basengi bango moko na kati nzembo ba bini nike manda oyo lisusu kaka yo ezanga te ezanga kola mama moko na France abenga yenga dernièrement lobi ba n'importe quoi yo zo komisa président na binga te amoni ye moko pazola na live sur place amoni ndenge bakina bazo sepela na notre chef d'état babi manda oyo lisusu kaka yo. Alors le mois prochain na août tozo sala l'émission à Sika et vous allez dirigé par Coco Harris na kombo ya pesa boule batu babando yabo pesa boule na bino. Alors pour nous relaxer c'est que non peuple congolais nde balingi mutu na biso chef d'état continuer alors bona na susi image ndebo mona ndenge nini batu ya kindu bango balobaki. Alors princesse video please. Alors, welcome back to Welcome TV. Alors, Isaki Ambias Mouné, Binobo Mouna Kindu, même dans le studio, bah étranger, bah vendia, bah je sais pas, là, bah mon niveau mag non. Que chef d'État a aimé dans des émotions, bah yozo comme ça, ils ont gâté, boyo qui bino mon population qui ne va bini nike, ou mais là, donc présence à la zala. Donc, à les longa na zate, donc à la zala, donc tout ça déjà la retard. Donc, yango zo senga siko que non, Congolais pour tous à la bien, to banda siko qu'on s'est enrôlé, na fin il y a mois de juillet. Pour recommencer l'élection paisible, commençant par la base, pour nous à la bateau, on a que 8 comme vraiment développé. Ils ont quoi c'est on a lobby, na France a lobby, ma cambi belé à lobby, ngabitala.
président na bino moko na mboka nazo ko kana mpete akoya na Congo cha pete pe osimba te parce que Congo et sengi biso ba congolais to vanda autour d'une table to causer to sala tout bien parce que to vanda longtemps pour na kozela un jeune chef d'état o batu ba linga na ndenge wana na to monité mais siko imonani donc to lingi na biso ba changement te donc to lingi biso mo ba congolais to vandi to sololi donc président Tshisekedi daza d'accord na makamango Congolais mo baza toza na biso bada toza d'accord donc c'est comme makamuna biso etali biso mo même banglais bandimi yango makamuna biso etali biso moko oye na mobulu okomona pena vrai mobulu parce que oza Grande-Bretagne toza na taba makamu mobulu toza na taba to vandi to sololi yango na mois prochain koko arisa ozana na émission pesa boule oye na idée na yo opesi boule na yo bat bayoki yo donc koko arisa za muta batu bomondo sola na bino ne biso ngana boya mutu te oye na yo solo opesi boule na yo bat bayoki yo mais makambo sali ocha mutu makasi okozwa pena vraie discipline parce que eza Grande-Bretagne on a besoin makambo mobulu te parce que tout le monde est d'accord que chef d'état a rozala na poste là parce que asa mutu bino mo bolanda information sur awa ndenge ni nazo senga bato bo sa rouler pour na to sala élection asa na besoin élection donc tout ça élection liboso enrôlement eza processus électoral pour ce que sa rouler te donc bolingi na bino élection te yango le 31 de juillet zo comme dans 2 semaines awa donc partout bozali bokene bo sa rouler nga do nazana sengo mo makasi na mona ke non communauté na ngai bato bazo sepela na président na ngai bato bazo sepela na sengo vraiment donc ça me fait du bien tant le lot déjà communauté internationale ndimi parce que ba moni ba image parce que nga makambo no na sala awa na sala ngo mingi vraiment pour la communauté internationale pour na silisi awa na zui na côté na YouTube na pourquoi na tindi na police na biso awa na Angleterre na tindi na bata FBI na kati États-Unis na tindi pe na kill donc na sala ngo pona bango bayeba ndenge nini makambo tamba na mboka parce que il est aimé de toutes les personnes to ça na besoin na ye parce que ata yi a lobby ke na lingité prophétie ne vandi ça parce que ça makamba prophétie les prophètes ont déjà parlé donc il y a ça na besoin to ken élection mais ça makamba prophétie parce que mboka na biso tambola ndenge wana to ça na constitution to ça pe na ba esprit au yango mezan ndenge wana parce que moi étant que pasteur na zolo balabino je suis esprit beaucoup de je suis en train de témoigner les choses où ils allaient bien yango bomonique après ni na Kivu bomona mama bi pendu ndenga peseli pena na ndenga mama oli parce que batu bakomisa mama oli bakomisa raté mais boyo kamino mo bomona mama bi pendu abi que non masolo pende fona kotango a koti penda présenter pena mama Olive na ba bien fait o asalaki na ndenga longoli batu na 24 novembre na lobaki yango awa na présentaki bino bokasi ezaka ngamo ko bipenda koti na masolo yango parce que bino bo sakana bomona ezali awa après wana bo vanda te bomona ngo bomona bino bo sepela parce que masolo eza bien parce que ndenge za na bozo distraire batu parce que basala musala te bomona ndenge penda donc bipendo présenter maman Olive na ba bien fait na ye donc sur place pendant en direct à la télévision parce que sur live en direct donc numéro pesant na bo benga ye bo pese ba encouragement bo décourager te parce que ça la décourager parce que so la qui penda comprendre que non masolo za ndengwana il faut to supporter kaka dans l'équipe qui gagne parce que surtout dans le bango à chaque fois tant bozo beta balé gardien de but ba changaka été ata équipe zo gagner gardien goalkeeper ba changaka été biso goalkeeper na biso za le chef de l'état le président Joseph Kabila zali goalkeeper na biso alors ne nazolo ba beaucoup na nga pe live directement sur website www.matv.com so bo beti naza pe live wana mbala moko boko taper na YouTube na biso ya TVRDC nazo le capé live mbala moko parce que nous sommes en direct de la télévision alors suivez les images. God bless you. See you next time. Bye bye. Bandeko balandi ya radio télévision nationale congolaise. So tozo la kisaboye ezali pona ko ke mama oyo baboti o bazalaki wana bandiko na biso bazalaki wana mbongo mama pesi ko kende ko menao masanga te. Kendo ko tazando mama. Papa kendo ko tazando. Luka musala moko o sala poteli oko ko bikana libota na yo. Ko pesa témoignage te ko mama pesa kinga mbongo na bandiko masanga te. Ko sala yango te. To parti liboke yambe et pas moi si ayambo ekolo mama Olive Lembe Kabilester na biso mama njo mama yo jin kamisha soka complace wana bakambosi merci mama nzambe mukunza pamula yo na libota mobimba azongisa bokama lisusu na ozo sala
bandeko balandi ya radio télévision national congolaise tolongo wana na mama na ndenge mama sali tolongo epai mama siko tokoti bomoni mikolo mibale oyo bana biso bakoko na ngai ya bikeo ya classe ya 5e année na 5e année bautaki baprovince na biso nyonso tous les 26 provinces bayaki bayi kosala nini bayi kosala momekano na bango ya kokoma na koloba wana ezalaki mpona nani moto aluki nyonso to wana esalama kitoko na kozala na bana koyeba ke bana bayeba kotanga na kokoma malamu mbangu ne babenga dicté na lopoto na bino ezalaki mpona makanisi ya mokonzi ya mboka na biso rais Joseph Kabila Kabange chef de l'état akitisi yango epai oyo ya ye ndeko son excellence Maker Mwangu Famba Maker bitosala nini mpona bana na biso oyo balima bata na classe ya suka parce que 6e année primaire eza classe ya suka mpona bana loko baza na 5e tolekisana bango ndenge kokoma mbangu nakoloba mpe mbangu basalaki dicté tozonga na technique balakisa biso bilili wana bongo totalaka ndenge nini eza kokende Maker Mwangu Famba alobi na bana soki bozwi tokozwa boye tokozwa biloko ebele bazwi badictionnaire bazwi balivre bazwi sakodo ne babengako batiaka na mokongo mpona kotia bakaye na bango bauti mosika bango nyonso to mais moko na kati na bango asalaki examen na kati ya gbado ayaki awa te asalaki kuna azwaki à 100% te mais azwaki po bana nyonso bazwaki ya motu ye ezali boye Jonathan Mbala apesi biso bilili wana totala ndenge nini son excellence na bana na lipinga bakonzi ebele bayaki kotala bana biso nde basala nani momekano na bango ya motu ya ezali mpona nini bandeko so tozolekisa mona image oyo ezali mpona kolakisa biso baboti biso bapapa biso bamama tomonaka bana basi lokola baza bayebi eloko moko te ozomona bango wana basangali 26 provinces na biso nyonso ya Congo démocratique bayaki wana bomoni mokonzi ya eteilo munene son excellence Maker Mwangu Famba azalaki wana mpona kolakisa biloko wana bana nde bakozwa na omekano bango soki bango bazwi kasi ya moto oyo nazobetela sete mpona baboti mpona bana basi yo olobi naboti 12 babasi bakende na klasi te ya mibali nde bakende na klasi mpo mwasi bakobala lelo atikelanga makela pamba wana kende osokola basani yambala ke la classe te baboti na biso bozomona lelo yo batu ba distinguer donc batu ba vimba na minene ezali bana basi bazalaki minei soki mitano basi mibale bazali bazwaki mekano bango kitoko makasi wana aza koloba azali mokonzi aitelo munene ya suka na uti koloba wa son excellence Maker Mwangu Famba ye mutu azaleki na bana wana oyo nyonso bazalaki wana mpo bakonzi bana bango wana baza kosala me na suka na yango tala bana basi yango wana bana basi bazwaki esengo makasi longonya mpona bamama basepeli bayambali balobi ezambela biso merci lokola tozwi touti mosika moko kuto alelaki akokaki te mwene son excellence na biso baye bapesi bango bafélicitation babi ke bodécourage te mama papa ete ya yo moto omonaka bana basi lokola bato bazali bato te na miso na yo omonaka bana basi lokola bato moko bazali kaka ya pamba bango basokola basambaki na babilanga ya mibali nde bakende kosala mosala non baprouve ke toza basi ya lokumu ya Congo démocratique ete ya yo bandeko balandi ya radio télévision tokende moke lelo nazwi bino kaka ya ndambo mpona kolakisa ke toza na kati ya mboka makasi toza na kati ya mboka monene toza na moko na kati na bandeko na biso ya Congo démocratique moko na kati na bango papa Martin Ekanda Onyangunga asala etele moko ya monene babengi yango izipa ezali awa na kati ya Kinshasa izipa ezala na Congo central na Matadi papa atikaki nyonso akelingi na Matadi biso moto azosalisa mosala bana classe ifo alandaka ayebake bana baza kotanga ndenge nini bafuta baminerva na bango bana bazotanga ndenge nini bana bazoka na classe ndenge nini balakisi mpe baprofesseur nde tobenga bango bazali ndenge nini kotangisa bana wana sikoyo ye moko akitaki na kati ya Congo central azaki